Belé belé boy. Mon gars ko lambelo comme kete. Biso ka bon. Biso to ngaka mutali atonde sango peke. Denda. Okozanga ji. Agala ta ji nanga. Yango na ko le palo. Parce que esangana. Mabe mo ke koma. Hop multiservice ezali agence oyo memeli bino elikia to pe espoir na domaine etali voyage pe impression. Toyebi que l'agence de voyage ezali mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Hop multiservice ezali désormais partenaire ya MK Yokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika. Nayebi que lelo na Congo bameli bato bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesaki mbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis mutango numéro l'électricité ezali na agence oyo ezali sûr pona ba voyage na bino pona voyage pona tourisme pona visa de travail pona visa d'études tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba ko regretter ata mokolo moko te pona visa d'études ya États-Unis tozali na possibilité kopesa yo na Canada pe na Europe mobimba yo ye kaka oyebisi biso ke olingi kotanga nini wapi oyedi biso ba document tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko pe malamu mingi donc omitungisa te mama lala na kimia tango pesi mbongo na yo na bateau ya sérieux zwa ya solo kuse na yo pe lala pongi na yo ya ba bébé parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesa ma possibilité na Hop multiservice ezali toujours pour na visa de travail na bamboka lokola Allemagne, Israël, Canada et puis États-Unis pour na on ezali na besoin mais pour na tourisme to komema yo esika nyonso lingi pe poyeba kokomisa yo kozala na yo elongo yeba koyeba kozala dessus te na Hop ba surprise ya kitoko ezali soko oyei nde tokobetela yo ya solo lisolo yango ndenge nini koyeba kosalama salaka ndenge na lati ozinga bien comprendre on est allé car moi essaye parce que au fur et à mesure où on a rattrapé côté les maya pembeni il y a agence oyo et il y a chaîne nabino et yokani télévision bokozala jamais déçu voyez ba que na capacité à faire sa bino ba impression na ba fiche nabino ya ba format A4 na A3 chozali pe na ba bâche chozali ko sala ba banderole ezali wana ba casquette de bomoninga na yebi kolata sikoyo ba t-shirt ezali ba carte de visite ezali ba mikondi ya mboka ba autorité yo nyonso na entreprise na yo ezali koyeba ko fleurir to pezali bien assis to kopesa yo ba conception ya kitoko ya ba carte pona ba oba kolinga ba yeba ya solo kobenga biso bo mitungisa te numéro yango nazali kopesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service nyonso ezali nango besoin mpona voyage to pe mpona impression ezali kosenga ngai adresse na yebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Tambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sonas ezala na Kitambo juste en face ya Camp Luano esika bezali pembeni ya mosquée ya ba musulmans ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia ezali Hop multiservice donc biso na Hop multiservice Elikia ezali kaka mwana nzambe komisa Elikia te yaka mpona voyage na yo tozali kozela yo. Bienvenue à notre nouvelle tranche d'animation culinaire où vous aurez l'habitude désormais sur cette chaîne de suivre où on va vous présenter plusieurs plats de notre pays, la RDC surtout, de chaque tribu de la RDC. Et pour ce, préparez-vous bien parce que vous allez avoir un cahier et un stylo pour savoir noter tout ce qu'on va vous apprendre ici. Parce que nous avons eu l'occasion de vous présenter cette émission pour permettre à ce que
tous nos enfants qui sont nés à l'extérieur du pays, qui n'ont pas eu la chance de voir tout ce plat, tout ce merveilleux plat de notre pays, comment le cuisiner, comment le faire, on va leur permettre voilà pourquoi on a intitulé cette tranche d'animation le plat de chenille. Le plat de chenille, pourquoi? Parce que nous tenions sur une émission où on va présenter le plat et mboka. Donc, il y a une spécialité culinaire, il y a pourquoi on veut élargir cela pour aller partout. Donc, on peut aller pas seulement en RDC, on peut aller aussi voir ceux qui sont vers le Congo-Brazzaville. Peut-être qu'on va faire un tour là-bas d'ici le mois d'août. Il y a déjà le préparatif qui se font. On va aussi aller là-bas pour essayer un peu de manger, voir comment on prépare le coco, ainsi de suite. Mais pour aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous présenter un plat de chez eux. Pour essayer de ne pas vous prendre trop de temps, je vais vous présenter Maman Lomboto. C'est une figure qui a pu faire longtemps dans le théâtre, le cinéma congolais. Mosaka nyonso kolamba na miso na bino tina suka bouti komona na biso tozokende na tosala wenze na bino ensemble. Et puis si manango toye to kiti na katikati ya cuisine pour toyeba kolamba na bino ensemble. Donc préparez-vous juste le temps pour vous de prendre un stylo, un papier, un papier pour essayer de noter tout ce qu'on a acheté et tout ce qu'on va préparer. Soyez attentifs. Vraiment ce que vous avez Edgar toke longo pour ça na bango wenze pesa bango moita en transition pour bazwa tango ya koyeba ko zwa papier na bik pour bayeba kokuma tia mayele babi libala ici ba me rappelle na moi cuisine et ça la moi bien surtout auto ça lelo to yebisa bino ko to yemele bino ngai ya mosaka na ngombe to liango ce qu'on a fufu. Vous allez débuter avec nous jusqu'à la fin, on sera ensemble avec vous. Edgar, si tu es d'accord avec moi, on y va faire le marché avec Maman Lomboto. Mosaka na mamu ele katina o ina cheze lo ke internet ba tu ba de kona foto ba komona la ndisa ba wana ameli fatiki na yayo pambile utaka oma mama Elisa ngila neza kitoko ya moto sombela akaya oka mali akala na sekoma aye ateka kana gambi oje kolani Inda, kasi na bongisi deja mama. Olele makasi. Kama na wenje. Inda. Ça va? Toli ate mta kufa ya bapasi. Siko ba pasi.
bato mpe basala théâtre tata na wenje okobanda pointi kwe bibembe kozala misato tala okamaga ngati ina obanga Après, kosala achat au bouti comme on a besoin de socialiser ensemble na bino to sali achat na katikati ya wende mama lombota koti singa ba potopoto agambela na biso bino bokokati akoti singa na potopoto agambela na tika na buka na mama lombota na pesi mbote mbote mama chimezali nangolo Yesu Masia kwani baloba ke bino bokimisa ka mibali ndako bangala bamongo bangala en général et ali coutume na biso ali mboka na biso donne-moi de l'eau enfant bon ça c'est les réalités donc comprenez que tout se passe moi la ngaya moi nchuka na ngai wana teziana ntiamba buzitu bato be bayoka kana bwaka kae bamona kae te au moins nchuka merci na me normal mais là moi bon to expliquer moi bien donc bon boye ba que les lots toyeba maman lomboto tozolamba maman lomboto tolamba ni merci public na kolambela bino ngai na musaka na ngombe na tindaki mbisi na mbandaka il fallait avion eya babio avion wana yali na mwa pokoso mwena tanga kombo eyali te yango na bite public na ngai il faut na sepelisa bango ngombe pe yali ka nyama oji ngombe na yo osukola ngo malamu osukola ngo tokisa ngo na baipisi nyonso tanka ne yakati ujipenga ingo soki na kati ta musaka ko yako nini yango ne ko yoka kama solo sike ko beba yango ne ko beba makasi ba bibino bokimisa ka mibala batonda ko likwa mosaka sekele na bino mosaka ezala différent na ba ekolo mususu to ndenge ni ko kimisa mibali ya batoto mibali nyonso kima po baya na bangala me ekolo nyonso ya na mibali te lokola ekolo nyonso babala bali mwasi ande mwasi miyeba te na nzamba salanga mwasi soko kolamba biloko ifoza la motema ya pio omoni malomboto atie manjaka na tie manjaka te malomboto na tie planti te po planti ekoki pe kolongba suki etie na biloko siko koma moto mosu te bo wana nini pa ali na ngote ndenga na oti Lwanda beaucoup de plante ya kabelo na yali nde naturel te il faut me protéger ce qui na na robe to pantalon na kozwa tabiye na lati na jupe chapeau na jipi po microbe ekota te donc kitambalo tongo na compte chapeau yango wana na bimi naturel na bimi famille congolaise avec clôture à mois de mars donc faut voilà okomo apa na ebaki te na koyamba journaliste bakoya na kosala elubu il faut na za naturel bolimbisa naturel bokoloba te sili ndeni po sili ekoki kolongba te eloko eyaka interdit manjaka na suki nga na bombi nyonso na dobi nazalaka naturel nalamba bongo siko mosaka ezalaka ya bangala oyebi ke tranche na biso ya animation culinaire oyo ezali plat de chevaux de genou
mpona bino mosaka ezali ya mboka na bino na mboka na bino bolambaka mingi mosaka mpenza eza mpona moto nyonso mpo mbila ebimaka na lopanga moto nyonso ntanga kala sikoyo nde bakatakata omoni te mbila eyali mpona ekolo nyonso omoni kaka mbila esaka balor lebele ata na poto bayaka mpe na posa mosaka mpo basa mafuta mbila eutaka kaka na ji ya mosaka ya mbila wana c'est-à-dire bangala sikoyo bamipesaka mingi omoi bato ebele omoi malombo toso na biso asi nango nakomi nango omona mpe okonuna te mpo na nini nakolia biloko mingi ya naturel neti mosaka boye okoyoka te bazwi produit chimie batie mingi huile oyo biso tokomona mwana mpoto bandeko na biso bakolala ya internet balingaka mpenza huile oyo te baka na huile na bango babengaka ngo huile d'olive mingi bakomi biso mpe ya motuya moye tosomba eyali te lomeya te najongi na mbandaka o ngai najongi kuna na mbandaka nalobi te ndazala naturel nasombi ka mbila na ngai mpo wile kokoyokaka mpo mbila 5000 eyalebele ngai nakosomba miso mbila na ngai 2000 naseni mosaka tutututu bana balie okomwa basante ya bana moya etungisama eyali te botika fiere tojonga na bokoko oyo nasombaki ngombe eyali produit chimique mpo napesi raison avion eza pane mbisi ya kokauka eza te yango oyo ngombe na ngai na chawa na grand petit nasombi ebele po biso bangai mpe tolingaka bato balia batonda nasombi ngombe na ngai ngombe wana luka nayebi te yango wana sikoyo eloko yango wana okomona biko mosu mwana aloba na televizio eza te ayikolambaka mo ifufumbani kaka ya botyeli mobali ayepa maalomboto nasukoli makolo na citron kama ya moto apamba te mwa citron sikoyo nabakisela eloko mosu ojumo aluta bicarbonate moto ebe maya moto tiamela biso maya moto likolo yaya vas-y passe déjà fait no baba pesa mai yango wana me matisa balobi bapesi yo bapesi biso mayele pa mama lomboto alobi boyo papa ye asokoli ye makolo na maya moto ozwi maya moto na moto bamama nakosa uti musala papa sauti musala bo ezaka yo kosala service aka sauti musala papa alalaki alamuki nzoto nyonso elalaki mpo alamuka ifo azala mpe biloko nyonso naturel baproduit chimie fo toevitaka eyali te naoboma baproduit chimie na bato mingi oyo bayali na libanda ya mboka nde te mai ya moto eyaka partout otie mai ya moto ozwi bicarbonate ya pharmacie ozwi lutu moko toliaka kuyere otoki otie na mai ya moto wana ozwi citron na yo ofini mpe jus wana sikoyo nalakisa yo ozwi sizibre nini zizibre obi zizibre tangawisi omoni j'ai étudié beaucoup bon malomboto ya comédie ata kolamba tifotosepela pande esalaka mo esene ozwi mpe otie bamai wana nyonso bajus wana nyonso na kati ya low tiede eya mwa moto papa atie mwa likolo otie mwididiki aseki papa moyakima eyali te eza secret eyali te ka okende pa marabo otondiseli mbongo opesi yo nakanga ye na molangi atikanga molangi ya nini libala yaka mokana nzambe na teknike eyali kaka teknike kobatela libala na biso ndeni kozwa mama lomboto babengi yo bayebi soki papa azoli yo mbanda yo conseil nyoko opesanga na sala ngai mbanda ekunda kuna te nga bundaka te nga mbanda nde ayebaka nga nayebaka mbanda te po biso mbila ya bela ya biso babala biso yo moto babali oyo toza ebele okomona moninga mwasi mosusu koya nzambe basalaka ye nzambe asala biso na potopoto ye nzambe asala ye na esprit obi oyo moninga mwasi oyo kitoko nde aza libala te okomonaka biso bato oyo angola babengaka feya moto aye kitoko te ye wana bakama ayali na kisi bato bongo mwa bato batulaka balobaka akanga mobali na kisi nzoka kisi te kisi ya mwasi ifo yala bopeto na njoto ame esprit na biso nyonso na soumise yango wana yoka ese mabala yango baproblème eyaka kaka nde ka maîtrise kaka maîtrise libala eza kanga motema na moto kuna otie nini po toyebaka oyo natie mai ya moto parceke nakoboya produit chimique formole eyali na ngombe nakosopela yango mai ya moto eloko natie mai ya moto ekosunga ngai mpe ntango naosuka mbila na ngai nazwi mpe mai ya na moto
moto na tie po etoka noki po aller mission minute etambo d'accord ngai yaka to pusana pembeni Edgar pona mama Lombota a présenté biso biloko ndenge ya kolamba de aba tomoni ngombe awa yango aussi ko présenter après ngombe omoni mingi oyo yali naturel produit chimique yali te oyo pe yali naturel loko oyo na pilipili na ngai ya mobesu nasombi pilipili ya mobesu motie cube maji za naturel te kibi majo na kotia te mama oyo moni kaka koyebana biso to ali bavedete osombi na wenze boye bakobakisa moya mpo boya eyali te nde na biloko tolamba toboyi produit chimique ayo eyali role ekosala matungulu kaka na ai na pilipili na primete na ndembi na seleri mosaka mingi tomate ya mbume eyali po bomela ngo njoto inyapa moyen na kati ngainga na biso ya ngolo oyo omoni na pilipili na biso pilipili na sali lokola mobesu wapi siko mbila tozomona mbila te mbila yango na maboko eloko kozanga ezali te bebe mela oyo eza deja mpona mbila wana tokopase yango mbila na mbila ya biso tokotika yango boye te mpo bisika euti ifo tosokola yango na mai osokola mbila oyo na mai olongoli salite nyonso bebe mela bave opoubele donc naosala bango présentation pembeni awa tozali na ngombe tozwi mbila awa ngai na bepisi tomate ya mbuma litungulu poivron pilipili ya permettre alobi awa bafiere ebele te lambaka ande bien fufu mpenza na coin wana nazwi ta makemba poso na bina sa makembe kolia biso tokosala lituma mokolo mosusu na pondo ya limbondo omona na tie mbembe na kati wana somme nakei na nanga naza na kolamba serviette bébé donne-moi les serviettes de propre donne-moi bwakata wana yaya kei kozwa mosu ya bien va prendre moto ingali egene ngai kuta loba na ye okotyano kaka fond sonore Malomboto yo moko nde osepeli oyo olamba libanda mama konike namoni omoni nde tokotani na ndako ti na cuisine tata uti wenze na bime bikora biso ya Congo okosepela bana basepe lekure veni minute moke lekure pati kure pati publiki kure pati yango na bimi na veranda esika na yambaka bapaya na ngai nalamba po tozala kimia mo nde ngai nakokaka mpe molinge te ndenge nakotoka yango ozokata sikondo ya mbisi mbisi te bino bata bakongo babengaka na nyama kaka mbisi oyo biso tobengaka yango nyama mpo ya lingombe oyo ya lingombe nakokata ngombe ebele boye mongala koka olamba eloko moke te biso tolingaka moto alia atonde sango mpe ekeye mpo motu oyo tolia ya biso oyo biso tosomba baimmeuble oyo tosala baekonomi na banke ya biso te oyoka biso banga twakebele kaka soki osali kibi biloko ya na biso naka na baleke na bayaya mibali oma mpe bamama mpe baza bamama kulutu bamama leki mpo kaka ya mwana biso eloko ya liboso bakanyi nano fongola pas d'entrée pas de sortie bayebi biso mobali alaba totikeli yo salon sikoyo seki onga nakolia nde eza ya ngai oyo nazobomba eza ya bato nalobi te bato babomba moto foza na ekonomi nde eleka te toliaka poso tolie lelo bongo lobi ya nzambe eza ya biso te lia na yo mama soko oliango lie yango mpo bato ekoma leloko mpo moto alia boye mpo yale mise biso te biso mbongo tosalaka mpona kolia kolia kozala malamu na bato
kokaba pe oma moto mosusu so moto akoyebise na zangi ngi alakisa na koma bisenga senga biso batata ya tosengaka mpona nini mpo toyaka te ofete mwa bobokende na société moko efuta bino te ozalaka occasion mpo soki nalobi bobeta libaku te kaka mama Olive nde mama Olive na ma Denise oka basangisi makanisi boye mama Olive omoni kambo bamviyake yaka malamu mama Olive mama wana nayebi te aza pende Olive ya bible ya solo wana nga nalobaka bongo Olive na bible mpe kote mwazala yo tanga ya bible ndambo kote ninga mama tanga bible okoya oluki opesana kaka raison Olive oya nzete ya Olive sezani yoyebi fruit nango eyakani ezala malamu ezala mpe mwa mafuta batosaka barole nango ebele biso bata bible omona basekre batama wana mama wana papa Kabila esika kolanda biso papa beaucoup de sali longonya na bandi na sali mpo yali mapinga mokonza ayaka mokonza mapinga bokauki yango papa obala mwasi omoni soki mwasi ya libala okaba ekouta na mobali fo mobali bi soki yokokontinue kokaba deyo nde papa wana alobaka te mama ezonzie biso tobengaka ye nzambe atinda ye na Congo mpo na biso ya alalaka susi ya comédien babike bino moko mpe bobebisela ye réputation pour makambo nyonso eleka na bainternet mikolo oyo nyozomona yango te bino moto azosunga bino moka entre bino susu bozobomana oyo te asungaka biso te asalaka boye mpo na nini kasi esala mabomo bajalousie omoi na bible tojonga na bible Yesu Masiya akufa mpona mokili mobimba nde lelo koyoka te azaka nzambe ya mindele aka nzambe na biso te yani confusion mpo ani motu ntanga koyoka bongo adécourage apesi kongo mokongo biso tonyokomaka yaya eza mindele eza moto mwene moto asala biso eza nzambe eyali ndenge moko na mama Olive ali mama oyo ayaki kotambwisa mboka na epoki na ye ntango mpe eloko wana etikala kati na ye aza na susi ya bana na Congo yango nazokontinue kaka kosala bolamu siko bato mona mingi kaka msusu bazodécourage mpo biso bato tozwi na ngolu wana te tozwa te mama Olive nga naozela tour na ngai mpo mema ngai na États-Unis omona nauti angola naluki voyage esimbi te amisa pati ya mama Olive amema asali mosala bakoselaka mowe makambo te molima papa sans souci efanda na kimia moko miso papa soso ebisinga malombo tokontinue kobwakaka mama Olive po alobi alingaka o mingi soko banda nauti angola naoki occasion te akokutana na ye natindeli ye message mama benga ngai s'il te plaît namona numéro na ngai code na biso ya Congo plus 243 084 460 21 71 plus 243 084 460 21 71 numéro nanga ezate besko babenganga na oloba mama Olive bato baokela ma producteur mama Olive tanto oloba mama Olive mama Mida pa azali mwasi ya papa Vita Kamere nga nayebi ete ye kutuko akobenga ngai na Jesus mama Denise mama wasimbi siko Kongo mobimba mama wana te nayebi te so baoza esika mwana mamoni te eza na nzela président Lomé na président Masumu na oxygène bayebisa biso topesa bakombo totika de photo passeport eza na nzela omoni nga nde nazalaka moto akokangela motema aza te mpe bango mpe bakangaka motema te bilobaloba ndeka ya bato mpo badécourage nga naozwa nanga Non, c'est bien. Oui, mais quand on a bien mon robot à Koufi, mais là, il y a un programme. Il fallait qu'à aussi ça moussa na biso. Wana ndeko na biso ya ndenge moussa na nga comédie. Nkana na ngai. Nkana tana okinjo to mali na lo kese dina motema. Soki na koloba boye. To yaka mabe to kozonga mabe nde to kolaka. To komi ba comédie ba komi kokufa. Bakomeli nano te komando moto asaleli pena mboko oyo makasi depuis tango azali komando molimo na moni na six shock loyenge na moni ba image na tika mwana mobali to chokutana tango papa ngobela abenga te jour papa
papa ya biso papa Kisekedi abengani biso ba comédien na bata politique kuna o ba pesa biso ba katia na tokota kate OK biso nyonso tozalaki wana tanga moni nga yambi nga ndeko na nga ekotinga susi pardon mama kata kata Mama Lombote, ngombe ochero na maya moto. Chena maya moto. Soko lingi obaki pe mbuma mungu na kati. Mama ya moto. Tobo ya mungu ebele poani ba age pusani. Ba mungu ango pe minganga ba opekisa biso. Neti ngabo na boaki maya moto na ngombe na apona longola formo. Ikomi yako nazonika nazo chabe pisi po etoka. Nazana taya kukalinga awe eloko ba kukalinga sopo lingi ata ndenge na salibu bato mosusu balingaka boete ifa kalinga okalingi ozu mosaka na ngai ngo cheti neti ngasi ko na olamba biloko vraiment neti kana mbanda niko elongo ebeba te tande natokaka eloba alo eloba OK na olamba biloko netika na mbandaka poani bazi musu bajagera mobala ko peso mbongo mukesia nakolamba te bepise ekomi cher boluka nga na zabo bepise eza limité hein ebela bepise babi etondisaka libumu ebendo vimba bepise netini baproduit chimie matungulu oyo neti biso kuna matungulu okokata de pie papa ozwi carotte otie na kati ozwi concombre okatikati ozwi vinaigre olie na yo eya na barole ebele kosala sikoyo confusion ezalaka na bato omoni eza nzoto ya moto mosusu akomela mpe kinini abiki moto mosusu akomela mpe kongo bololo asa nini abiki ozotokisa nini pembeni ozotokisa ngo à part na moto eza mbila koto ngombe etoka naosa bongo pote na temps koto mosaka mbila koto ngombe etokaka mpo elemba naotya biloko nyonso na kati ya ngombe etoka mpo ekotisa sauce nyonso mwa ji wana ekota mpo tolongoli ezwa sentiment mosuni oyo ndenge nakomi nalongoli formole nyonso nalongoli makila nyonso oyo ekomi siko na miniti oyo naoresene ngombe na ngai eyali lokola nalambi mosuni ya ngulu azamba mbuli na okoyeba kombo nango te napesaka exemple ngulu azamba po nini nalongoli formole nalongoli makila ezongi naturel ngombe na mosaka eyaka mpia bato bangala esika baolanda babi mpia ezana eyali gu yaka mpenza gu mpe lisu na mpimbo ni eza eloko oyoka solo ndenge ekobima te ekoti nano makambo nyonso tute nde kaka solo nano l'odeur ya bien l'odeur ya faute l'odeur donc c'est ça alors otiela biso bepice nini ne otia na kati ya ngombe wana otie matungulu otie pilipili natie pilipili ya otie poivron nakotia mpe mbuma mwa ya ai etoka kuna na ndemi okotia mpe na ndemi na céleri na tomate ya mbongo ozotiango mbala moko bongo mbala moko ntango nakosaka jus na ngai soki natie jus na ngai ya mosaka esili natie mpe ngai wana nakotokisa ngo mwa mokie nalongoli ngai mpona bato oyo bakoli jus ya ngai yaka mwa estoma nalongoli biso tokolinga te tojagere te o bato ya régime akolia te nde balambi oyo moto ya régime lia na yo okolia po mungwa natie nano mungwa te nakokata nano ai na ngai
po nacha mungu yakamtasuka Okay. mungu bapenza bato mosusu bakoma kolamba biloko ya pamba asepusani biso bolimbisa malombo tokolonga motoki kureke nakokaka kolamba na makala te moto eza makasi bocomprendre ndelano ezali epuis makala topelisi 3 mbabolambala moko donc bocomprendre omoni nambandaka nalamba mingi na makapa okokaa nalobaka lingala boye bato babiseke malombo topela mwana mbandaka nakoboya ekona nga te ngai mpenza mwana mbandaka mbandaka 2 mbandaka 3 napesi bandeko na ngai nyonso tu ya bokungi kela bakela bokila lokonda fa pekato nde eloko eyali ata tokolia Lombota o to sala na ngai wana ezaki nini namoni olongoli yango osopima otiongo na passoire na longoli ngai na tokisi esalika ndenge yaka kobolola bato bayebi basi nyonso bayebi nde babolola pondu ngai na bololi ngai na ngai na mwa mai mokie efinani elongo edubwe elembi nzoto mpo mwasi fo olembaka nzoto sikoyo na twango na ti wana yango nazolamba biloko moto ya regime akolia motu nyonso akolia moto ya diabete akolia parce que soki tolobi kaka totika baji ya biloko nde yango ekopesaka biso malade nganga bien sûr eyali vitamine B C pardon s'il te plaît nde tokomi mpe koboya mpo ani bato bakobela baestoma okomona soki alenge ngai akozala motema ekobete mbangu akomi ya yango wana tolongoli ji ya ngai na sokoli yango na mwa moke ya mai ngai yo najungai ngai na ngai yo naotuta yango mpo elemba mpo komona mobali mosusu bato mosusu boye na vi na bango mibali mingi bakomi eveye mpo basebe bakoma otia bazakala ha na biloko sikoyo ifo nabuka ngai na ngai nakokai mpe kozwa kaka boye nabwaki na ngombe na ngai mwana bwaka eza te mpo fei ebukani nano te na junje te na ngai yo nakotuta ngai na ngai ebukani Edgar pusela biso ta ndenge baotuta ngai apres tomona ndenge nini ngai ekobela sikoyo okosangisa ngai mbala moko na te nani na mbila na liboka moko nada neti boye neti ngai na ngai yo so na sisi nabwaki yango kaka kuna na nzongo na ngai ngombe sika ngombe ezotoka sika ngombe ekotoka mpo na nini ambi ngombe na ngai oyoka kaka na gu me tokomona yango te na miso kasi bomoni na miso te nalobi na kati ntango esangana tokomona su ngai eza komona nakolia ngombe nakolia lifalo toto nakolia ni gu moko bino nde ntango bokogute bokoyebisa publiki te eza impeccable eza extraordinaire mpo omoni motu soki eloko no moko yo komisi te nana kokomisela yo mwalo mboto j'ai confiance na koko na ngai sukola bonkembe aza na sa mabele molimo nepema na kimia alakisanga kolamba naka na confiance mpenza d'accord tozokende ti totala ndenge mama lomboto akosangisela biso ngai na kati ya ngombe epuis tomona mosaka ezobanda kala mingi te ndenge ekolekela Edgar natiki yo na mama lomboto bosangisela biso bilia oyo
Mama Lomboto, tomoni o chango likolo. O balusa te? Na balusi ngai te parce que ngai yali faire. Eza ndenge moko na ndembi, ndenge moko na likasa moni chaka madeso. Par exemple, soko osangisi bachaka pondu na se madeso likolo. Soko lobo sangisa ezikaka na se. Soko ngana ko za ngombe na ngai penza elemba. Manevre nyonso na kusala wana po ngombe elemba. Na ngombe na baloli nano te bepisi na cheka likolo. Ngai ngana pena bakisi kaka likolo. Boya ka presse ya kubalola te po ekoki kozika na se. Omona liloko nyonso soko eziki na se ekase gu ya biloko. Po ekase te yango wana na tie nyonso kaka likolo. Ya na zipi nakomi kotuta mbila na ngai. Mbila na ngai ndenge nalongolaki ji ya ngai. Ngai yo pe naza kolongola mbila. Nalongoli mbila na ngai natiango na liboka. Natiango na liboka po natuta. Eza eloko moko te, eza trop simple. Pour osangisa biloko wana otango lutu po esangana malamu ka tango mbile. Mosuni na ngai elembi nakomi na ere ya kocharge. Po soki par exemple na tuti mbila ngombe elembi te na zwishi ya mbila ya mosaka na nga na tie kuna yebaka ngombe kolemba lisusu te. Tolingi kaka mai wana ya ngombe yango moko elembisa ngombe. Loko ya lingombe moko ya bon état et ali ya malamu omoni na sombe yango na chambre froide na papa parrain na ngai na lopori numéro 19 po ba chambre froide belé mingi etandama ndoko ma nyonso wana biloko ya kopola les meilleures chambre froide na somba kaka na lopori et pas maman Yvette moi si ya papa Sélé wala ba parrain na biso. C'est bon, merci beaucoup. Kuna kamena solo pamba derrière tozo que eza penana nuna guna ngona saveur na ngonyoso. Sikoyo tozo tika nanu otika la kotuta nanu mbila bongo toyeba après kotuta tanga ebeli obengi biso toyeba biso tango nini ebeli mpeni ni kosala sima ya kobela na. Ba komona kotuta ndenge ni. Zela ozwa lolenge maboko nanga toujours eza propre. Na po na musala ya mai na kati manjaka na kotuta mbila nanga. Eza moto moi je supporte. Para bongo. Omona mbila. Mbila chance mai na biso ya ji. Eza. Bato mosu balinga kwena se mi bana poto alingaka biloko kolokota te. Nazwi mbila na nganga yo. Na otuta malembe parce que esangana. Ya moto il faut kanga motema. Moto dibokeza muke. Solo botuta. Pe eloko mosu na kolakisa pe na bo sentir te lembi. Po soki elembi te mbila toujours e banda kosala kaka kosote kodenda denda okozanga ji. C'est bon alors. Oui, maman Lomboto. Tout le monde déjà bandit au sala déjà jus. Ngana zaki na moi sima kuna na embangu ba bisingo bandit à jus. Yebisa ngata ngo sisi ko tout au salini. Na tuti mosaka na nga chu elembi. Esangani. Na zui shi na mosaka wana mbila na chena mai. Na bandiko. Maya moto te mali. Eza lo ched. Parce que so maya malili makasi ekosala col na njoni. Mai na ngamo lo yango na longoli ji yango
na longoli basalite nyonso yango jus na ngai yango etikali kaka na pase yango nazela ngombe na ngai elemba bongo na tia seke mosala elingi ekoma pembeni mpo so natie ka jus etikali kaka esangani na misuni ekangami mwa moke tomeki mungu akabo esili. Donc tokoma komanda ya penepene na suka mpo tozwi mpena ntango mingi ya solo tosepe ezalaka mosaka oyo mpo ifo yeba kantite ya mai na mbila no lolenge osombaki soko lobo olekisa yango kaka mai mpo ebimaka nde mosaka okomona kolia kaka fololo siko mpo ebima eyali mpenza jite eyali lokola wili na yo eyali sosi na yo boloke mafuta na yo esali yango na mwa mai na yo oyo ekokani na kalite ya mbila na yo. bayebisaka biso ke bazwaka na mai oyo jus ofoti kango etoka mpo osangisi yo kotyambala moko kasi kotyambala moko ozwi yango otyango na nzungu mosusu etikali ezotoka après etoki après nde oyo osangisa mais yo oyebisi biso ntango osali boyemba moko osopa na kati ya biloko bon bato wana basalaka bongo boye soki ezalaki modele ya eloko olambela yango na mosaka to mbisi moko yali moto moko mpo epanzana te okoki kobelisa mbila nao pour le moment nde tosali boye mbila deja ebeli nde mpoka esangana na ngombe na sosi na biso yango tolukaka etoka mpo elongola mwa luder mo mpe etikalaka luder ya mbila kotokisa lolenge nango mpe eyali nde ya kosangisa na biloko mpe eyaka kaka modele mosusu yango na ngai natokisaki mbila na ngai na tuti nasali jus na ngai yango jus ya mosaka yango nakotia ngombe na ngai elemba mpo nazwa jus na ngai na passoire nakozwa passoire oyo natie na kati ya ngombe na ngai nazwi jus na mpo poussière mosusu etikalaka mpo yali te papa kolia boye to mopaya kolia boye. Ça c'est quoi ça? Hein? Au moins makanisi pe ekenda mokili ekoma tokotambola lokolo moko na kati moko libanda ya kokaniselaka baninga mabe eloko nini malombo tatie na kati ya biloko na ye njoka nde natie eloko te eyali accident te poussière ya mbila moto ekotaki encore baisa bangala lilala moko epolisi asaki ya malala nyonso yango na nyonso fo kozwa mo précaution eyaka na makamba boye bokolia bokosepela. Merci beaucoup Maman Lomboto. Tozo zelo sangisela biso po ntolia kitoko. Agala tachina ba. Yango na kolobalo. Parce que esangana. Mabe moke koma. Ngombe na ngele. Kwa ngombe na ngele. Na baloli de. Na baloli. Na jupa swa. Yango. Trop simple. Passoire on a vu. Voilà. Monsieur, tu retires na moto abuo ya toko basi Regarde ça. Maman. Impeccable. Non, kolamba kitoko, pardon.
omoi nde nakopesa bino baposa ya suko eloko lia yango na lituna okolia yango mpe na loso okolia yango na fufu ndenge nasala lituma bana kaka nde baselinga mwa rapidité natokisaka mwa makemba nalambi na fufu nanga wande nalakisa bino te mpo motu nyonso ayebi kotokisa makemba ayebi nde balamba fufu yaya lia yango ata na lemba okoki kolia yango mpe na malemba awa eza na ekila te lia yango na eloko nyonso kaka lete okotokisa mpe mbala sukali olie na ngombe na mosaka na ngai nayebi sio eza impeccable. Ekende na kombo na Yesu. Amen. Bambola. Tozwa oyo oyo eza mwa moko yaya boya kombo ebeni mokonzi Yesu Kristo moyenge ebeni ntongo midi poko elikia na basantu kaka Jésus wana oyo apambolaki mapa mpe mbisi na ngombe na biso na mosaka nkolo na makemba na fufu nzambe pambola esika tokolia nzambe esa misala epesa biso basante kitoko elongola oyo nyonso tu mpe ezalaki ya mopepe ya satane ezala nuit de sans effet na kombo na Yesu présence no emimonisa kati na bilei oyo nkolo epesa biso apeti ekute epai na yo oyo toforce te eza ba oyo mpe balandi oyo bakolanda mpe mission oyo epesa bango apeti mpe na courage ya kolamba biloko oyo ntango bakolia nkolo omimonisa na bonzambe na yo na kombo na Yesu Kristo amen. te eza milela yaya onso eyeyela ngai me malongo te onso eyeli ngai bona pedi zela ekoti d'accord zela wana bomonaki nalambaki pado na polisi mai maboko eza kuna napesa bino fushe ce n'est pas possible. Et makemba moza batebe kolia makemba na bangala bango baka makasi na mosaka nga na prefere yango na makemba pas un second mon fou et ça moi cher et ça m'a dit ben on a fait on a chou classe caméraman dossier les amadons mama mo papa moko ya komititolaka te biso bangala toliaka na bato topataja na ba ondebota nakanisi message o ntango baomona elubo moto alakisanga koko na nga na pare na nga mama evete mwasi ya papa sele ye aza mokongo nde mokongo moko alakisaka biso mpo basimba biso na mariage ye ata na mbeto mata na mbeto mwasi asalaka boye soki elongo na kolamba boye te mwasi alambaka mataka milai te mama nazoma biso toza 9 seke ti lelo tokomi so 15 seke soki moto mai tozolanda epoani biso toza bapara te oyo ya intere baza mwana bon appétit mama nde siko na minutu azali akenda ye ngomba koprie ye pena mwasi mabondeli yaza mpe neti eza bo assistance mpe ndeko nanga mobali oyo iyalika université libre de Kinshasa na 15 assistance abisanga bimalo mboto na droit kuna mama sa commentaire ayebasisa kuna basi ebele kuna tomona bao bametre avocat kuna bametre ivon ye basalaka kuna aza professeur aza pe maître
omoni te mama lomboto nalingaka natamba na bato baza mayele mpo nazwa imprise omoyeka biso tokosukaka na rompema lelo oboti mwana tu parle français très bien là. Pourquoi? À cause ya bato mayele, à cause université libre de Kinshasa na 15e assistance na mwasi na ya dipasa